Nzamba pambola bino balandi émission Toli Kati na Bonzambe. Ezali ngai wa bino, la grande dame, l'apôtre des gentils. Et avec les juifs, je suis juif. Avec les grecs, je suis grec. Avec les gentils, je suis gentil. Kaka pona objectif moko. Il y a avancement au royaume ya Nzambe. Ko dépeupler enfer, et ko peupler le royaume de Dieu. Oui. Car la volonté de Dieu, dit la Bible, est que tous les hommes soient sauvés. Nzamba zolokumu bandeko, eza Toli Kati na Bonzambe, et toujours continuer na thème oyo to abordaki to pe to introduisaki il y a quelques jours déjà. Et déjà pour signaler na bandeko balandaka biso bazara fidèle na ba émission na biso, to komi na deux thèmes en dehors il y a ba programme to pe ba maramususu o bozwa na chaîne tel que émission cri de pauvre et exhortation to pe ba prédication. Toza na des grands thèmes o tozolobela par rapport ya Toli oza Toli Kati na Bonzambe na chaîne na biso ndenge tolobaka toujours que eza chaîne oyo eye mpona kopambola bino. Sur ce, abonnez-vous massivement. MDGDTV mafuta ya sika kaka ndenge oyoki na tangi M comme Maman, D comme Dorcas, G comme Georges, D comme Dorcas. MDGDTV mafuta ya sika beta na YouTube. Sozolanda biso na YouTube, s'abonner. Sozolanda biso en dehors ya YouTube et kota na chaîne wana, s'abonner, surtout ça la large diffusion parce que eza chaîne oyo eye mpona kopambola bana Nzambe, eza chaîne oyo eye mpona kobikisa milimo, eza chaîne oyo mpona kosala bolamu na balingami to pe bayike. Et vraiment tu as tout intérêt de t'abonner, c'est de soutenir cette œuvre, cette vision oyo eza pour objectif et avancement ya royaume ya Nzambe. Tozolobela sur des thèmes to pe des sujets et tozolobela sur cause ya divorce. Tozolobela sur tomekaki ko expliquer, ça fait je crois pratiquement 5 semaines déjà nous parlons sur l'incompatibilité dans le foyer et tozo continuer kolobela yango, mais lelo to sepelaki to meka ko continuer sur l'autre thème tozolobela sur le mystère de plusieurs sonorités. Oui, pona bandeko babandaki kozela continuité il y a comment dirais-je, il y a cause ya divorce. Oui, tozo continuer kolobela yango, sauf que il y avait pas mal ya éléments au fallait to meka ko réunir pour na émission on a lakaki bino. Je crois to komi na 5e volume o tozolobela sur conséquences il y a divorce. Donc toza na introduction ou encore tozolobela sur première raison o to ponaki tolobela sur l'incompatibilité na plan sexuel. Et to abordaki pas mal ya ba point et c'était prévu to ya kolobela sur le bienfait du sexe, voilà, et puis sur la jouissance. Donc to kopesa cours mobimba et yango au courant ka semaine oyo to ko sala yango. Donc bo décourager te bokozwa yango na chaîne na bino pona bandeko bazolanda biso na bitando mususu tel que DM5. Nzamba pambola bino. J'ai dit to introduisaki sur les mystères de plusieurs sonorités et lelo to sepeli to meka ko continuer yango moke et puis to ko continuer kolobela sur mambo libala. Donc eza toujours et na bien eza émission ezopambola vraiment bato bien aimé. Sans plus tarder na ko aborder sujet et tozolobela les mystères de plusieurs sonorités. Oui,
Mabombami ya makelele belé, hein? Plusieurs sonorités. Oui, oui. Oh, bon, comprenez, Lingala Nangeza pauvre, mais néanmoins, je fais un effort de faire comprendre. Et mystère, c'est Mabombami, plusieurs et belé. Sonorité, synonyme à son. Ba makelele toyoka na musika, mbongo, gloire. Le mystère de plusieurs sonorités. Je cite l'argent, la célébrité, le succès, l'élévation, la réussite. Et nyonso toyebi oyo muto alingaka muto alukaka lokumu et consort. Nde marambu oyo tozolobela. Pourquoi tozolobela? Le Seigneur a mis à cœur qu'on puisse en parler via ba réalité tozo faire face lelo na temps oyo tozali surtout. Bandeko temps ezamabe, nous vivons le temps le plus sombre de l'histoire de l'humanité. Nous vivons les dernières ères. Et Yesu azozonga. Muto atanga Biblia, muto oyo ayebi nzambe, muto ayebi azana connaissance ya makomi, et eza likambo ya kokamwa te, ayebi que en fait c'est ça la vérité, que Jésus revient bientôt. Bien aimé, bilembo oyo Yesu alobelaki ekokisami to mpe ezokokisama. Tokomona il est écrit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, n'est-ce pas? Tozoka ba bruit de guerre, ba faim, ba famine, tozomona ngo, tozoyoka ngo. Ba abomination ko s'établir dans les lieux saints, c'est vrai. Abomination dans les lieux saints, et eza réalité oyo, réalité moko songolo oyo lorsque l'antéchrist viendra, mais avant cela, et tozomona quand même mabe kozwe sika to ko s'établir bisiko esengeli. Église topenda kwa nzambe oyo ebiangami ezala esika moko ya bosantu po na kombo na Yesu ekumisama. Malheureusement, et ba abomination to profanation ezoko salema, et en quelque sorte to pe quelque part eza abomination dans les lieux saints. Voyez un peu. Tozomona makambo ya lolenge na lolenge, et vi ya makambo oyo touti komona récemment na réseaux sociaux, et bato bele batiaki tembe bakanisi que non tozoya kokosa kaka po tozwa ba vue, je sais pas, et ils ont demandé des preuves, et ba oto kwa kotindela totindela ibango ba image ya bana basi bazosangisa nzoto na banyama na bambwa, bana basi bakomelisa bambwa mabele, et bana basi bakosala fellation et pas na bambwa, et bambwa bakosala kunelingi, c'est pas bana basi. Voyez un peu de l'action de Cissé, hein? Ouais, voilà. Et en fait, c'est horrible et dégueulasse, hein? Salité makasi, mbindonkele nzandi, okotalate, et j'ai failli vomir. Ouais. Et balingami, pour votre information, namoni ya mabe koleka wana. Namoni ya minene koleka wana. J'ai des images, j'ai des images, et bandeko bo soutenir émission oyo. Nalobaki l'autre fois que nous avons besoin de sponsors. Vraiment, so ozo pamba ma émission oyo, en tout cas, benga biso et soutenir biso, parce que pour na réunir et ba information misusu to pe ko sala musala oyo, ko faire passer message na ba chaîne misusu oyo visibilité ezali ta pona opambola bana nzambe. Nous payons, et yango tozo senga na bino bandeko soutenez nous vraiment. Nzamba ozanga kopambola yo te, ozo kolona, et ozolona na mabele nyonso te na musala nzambe. Donc grâce ya 20, 15, 50, 100 livres na yo, so mutu moko o abane repasser ba moment moko to réalité moko ayoki makambo eke na nzela na yango, et nzambe ameki ko éclairer vie na ye. En tout cas, le Seigneur ne t'oubliera pas. Vous voyez, dans ma bossa na ote, et yango vraiment tozo senga bandeko bo assister to pe bo soutenir biso, et nous avons besoin de partenaires pour na osala musala oyo. Vous savez, l'évangélisation est gratuite. Pardon, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation ne l'est pas.
Et vraiment aidez-nous, le Seigneur vous bénira. Bamaambo oyo bozozwa awa bozwango ka a bozwango esika mosusu te. Voyez, muna moto aza na ngolu na ye, muna moto na message na ye, muna moto alikabo na ye, et oyo bozozwa epa na biso to pe epa na nga particulièrement ozwango ka epa na nga oyokango ka epa na ngai. Soki ezopambola yo, en tout cas tosimba loboko na loboko po mosala esalema nzambe akozanga te kopambola yo. Oui, ezalaki juste mpona komeka faire comprendre bandeko de quoi il s'agit en fait. Tosala mosala oyo na biso moko te, ezali mandat oyo tozwi de la part du Seigneur, mpola oloba nazali obligé ya koteya liloba, eza imposition moko batie kati na ngai. Donc tozosalela nzambe, voilà. Bref, nous parlons sur les mystères de plusieurs sonorités, l'argent, la célébrité, tout ce que nous voyons, tout ce que nous connaissons, basango otoyo kaka, mbongo, nkembo, gloire. Mutu nyonso alinga koma lokola songolo, mutu nyonso alinga zwa mbongo, mutu nyonso alingi apambwama, atombwama, mutu nyonso alingi asepela, mutu nyonso ana besoin azala bien, mutu nyonso alingi lokumu. Oui, dans la plupart des cas, na majorité, c'est vrai. Et il y a des gens qui sont désintéressés par rapport à ma soit vie, mais baza ebele te, vous voyez. Et sur 100%, 90%, il y a batu na mokili oyo, mutu ndenge bakelela ye, mutu alinga lokumu. Oui, mutu alinga azala malamu quand même, mutu alinga azala bien. Ce n'est pas un péché. Mais mes frères et sœurs, la plupart ya ba mambo tolukaka. L'autre fois j'ai dit ça, mbongo, lokumu, kotombwama et consort, ça se mérite. Ça se mérite. Il est écrit, parce que to introduire na mbongo, n'est-ce pas? To bani na mbongo, parce que yangone bakbaro bomela nzoto. Les gens veulent avoir l'argent à tout prix. Les gens veulent avoir l'argent à tout prix. Bato balingi bazwa mbongo à tout prix. Et mbongo soki olingo zwango à tout prix, okosala l'insalamable. Oui. Tu feras, en fait, ok, no sala marambo ko sala te, marambo ba sala raté parce que yo ozana besoin mbongo. Makomi zoloba, verset na biso de base otozotanga par rapport à marambo tozolobela. Tozala Proverbe 23 de 4 à 5. Comment et puis tanga nandaku, Bible zoloba, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Konyokwa mate po ozwa mbongo. Konyokwa mate po okoma riche. Pourquoi? Parce que la richesse, bozui, bomengo, et botaka mapapu pe pumbwaka, Biblia mtozoloba. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence, car la richesse prend des ailes. Bozui pumbwaka ndeko na ngai. Ebota mapapu lokola ndeke. En un clin d'œil eza susute. Okufa mukolo moko, okende nango te. Mutu moko ta kufa, amema mbongo, azate. Mbongo ezo konyokwamela, to oyo lingi ozo à tout prix. Pour ça nango nini. Oui, c'est vrai, pour lia on a besoin mbongo, pour là on a besoin mbongo. Mais luka mbongo na ndinga malamu. Il est écrit, tu mangeras la sueur de ton front. Il est écrit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Et sengeli oluka, nandenga malamu. Osala musala onzamba zo approuvé, parce que bazo bengango cop. Balobi eza cop, mais eza cop a mabe. Et a cop onzamba osepela nango te. Sala cop ou eko glorifier nzambe, et nzamba opambola cop wana. L'autre fois j'avais dit, olingo zo mbongo, olingo bonga, okende musika, batanga yo, osala mambo minene na vie. Luka mosala, parce que le seul moyen onzambe abongisa pona kopambola mutu eza activité ou encore le travail, oui, pona kozwa mbongo esengeli osala automatisme ezalaka te.
parce que bato ebele lo ba vivre ba illusion, ba vivre na ba monde moko ba illusion. Un fainéant ali ko sa le côté. Ya linya lala matin la muka kuta mbongo. Yango bomoni lelo bato ba osala n'importe quoi. Esengeli osala pozo mbongo ya malamu. Et si tu vas aller loin, associer Nzambe na makambo oyo ozosala wana. So associer Nzambe, le Seigneur va t'éclairer ou encore t'éclaircir. Kolakisa yo eloko nini osala pour peut-être j'ai efungwa manete lo bana lingala. Vous voyez, ba businessman ou manoto mona na mokili et bazwa et puis ba investir ça. Tu vas prendre l'argent, tu auras l'argent et puis oko investir en na makambo moko songolo pakala. Ndeko permettre yo peut-être okende o avancer au sala ba makambo susu et consort. En fait, mingi ezalaka ndenge wana. Ezalaka ndenge to kaniselaka te. Surtout nous, ba africains. To vivre na ba monde na biso moko, ba congolais. To vivre na ba monde na biso moko ya ba illusion, to kanisa ba makambo na ba ndenge na biso moko et pourtant eza bongo te. Je disais que makambo nyonso moto alukaka, la plupart ça se mérite. La gloire, l'élévation, le succès, tout ce que vous voulez, ça se mérite. Okoyoka te olamuka un matin olamuki pa babando tanga kombono na mokilo yebani. Non 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 non, ebanda toujours quelque part. Ça commence quelque part. Lelo poto tanga ba Messi, to tanga ba Ronaldo to peto yeba bango, babandi quelque part. Bazaki bana mwa mike, ba mema ba na ba école de foot, ba développer donc et puis après et amati et puis si et a confirmer ba sombi une équipe oyo ainsi de suite a comme une équipe ya munene atangami na mokili. Ça se mérite. Donc tu dois travailler dire ya mambo yo zo kanisa wana te. Lelo po batanga ba bazo tanga ba oyo nyonso tozo mona o tozo yoka. Ba mérita na ba makambo moko basala. C'est vrai mingi lelo ba confirmer mais basali ba makambo malamu te parce que na mokili oyo ezana esengo succès, je sais pas moi, réussite, mbongo, tout ce que vous voulez. Oh nzamba zo pesa, oh satan zo pesa parce que apesa rapé. Tolo ba bongo, a fula rapé. Mais la Bible me dit que ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ya nzambe nde lipambole ya malamu o epesa akimia. Soko zui en dehors ya nzambe to soko zui mais nzambe te muto aza source to ye muto apesi yo en tout cas bossa na kimia olala pongi te. Nde ba makambo tozo vivre lelo. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique point ton intelligence. Bandeko soki to otanga verset oyo rapidement et ozala malamu et kozala malamu bandeko ba comprendre tozo lobela nini. Toza na Proverbe 23, 4, Bible zoloba boye. Ne te fatigue pas pour t'enrichir, cesse d'y appliquer ton intelligence. Tes yeux voient, et pardon, tes yeux volent-ils vers la richesse? Il n'y a plus rien, car elle se fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. Oisa, second révisé, voyez? Et n'y applique pas ton intelligence. Pona robonga na yo, pona okende na oliboso kotia mayele na yo abomoto te. Et sengeli otalela nzambe, confie-toi à l'Éternel. Proverbe 3:5 ezolo banabiso, confie-toi à l'Éternel. Talela nzambe. Ye muto a tracé destinée ya moto, ye muto ayebi lobi ya moto. Kobonga na yo yana maboko na ye. Yana musicien moko ayemba lobi kozwa moto etangama likolo. En fait, eza prédestination. Et soki nzambe abongisa na livre na ye to na plan na ye ke yo ozalaka moto mbongo to ya bozwi to ya songolo pakala okokomaka yango. Tu n'as pas besoin obeta mutu onyoka mozanga kimi ozanga bapongi se faire des soucis ka aponi mpo yo ozana besoin mbongo. Et eloko ezotinda bato bakende commettre ba acte moko abominable ba esala ba mamu moko esengeli te et ba souci wana posa wana ya koluka kozwa à tout prix
Apôtre Paul azobengango alobai abengango racine de tous les maux, l'amour de l'argent. Bato balingi mbongo, mama soko lingi mbongo mingi. Papa soko lingi mbongo mingi. Si tu veux à tout prix kozwa mbongo, oboma batu, oteka milimo bato kotangisa makila, osala maambo basala kate, o nzamba pekisa, o eza na abomination na miso ya nzambe, parce que yo lingi mbongo. Les racines de tous les maux. Il faut faire très attention. Le contentement, c'est très important. Contente-toi na moke ozanango. Chaque chose a son temps, dit la Bible. Il y a un temps pour tout. L'autre fois, na betaki lisolo ya ndeko mwasi moko. Ça nous avait pris pratiquement 25 minutes kapoto tanga resi wana. Ndeko moko auti kokufa. Il y a 23 ans, s'il vous plaît. Moi na moke. Et asali testament, si to benga obongo. Kaka pona kokebisa baninga mususu bakwea na piège oyo te. Les amis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout chaussure gonflée n'est pas Jimmy Weston. Et un adage moko na grec elobaka tiu kalanga kozulu ibwa mokili ovanda rate likolo ekutana. Ah oui, bato bavandaka na bamboka ya bangomba certainement basala constat oyo, ou bien ceux qui arriva peut-être se retrouver côté moko eza, je sais en Angleterre il y en a trop bato bavanda na ba plaine ba remarquer en côté, mais so se retrouver quelque part côté moko oyo il y a un peu de montagne mabanga au réaliser que na musika na musika bisiko ozota na musika donc on dirait likolo etutana en fait ekweya esala voyez un peu bato bayebi eloko na oloba na musika ozomona en fait réalité eza oyo ozomona na te vérité, la vérité c'est en fait c'est pas ça, eza parce que oza musika et position ya bisika ozali nde moto ezosalaka de l'autre côté omona ngo ndenge ozomonela ngo wana oyo tolobaka na lingala sangwa mosika na matoi ya ndenge bandeko na biso ebele lelo baokufa to bakufi na banzela bamai likolo koluka poto. En fait so bayebaka vérité nde bakendaka te parce que basango bapesaka bango ezalaka yango to baya kokuta sur le terrain. Voyez un peu boyoka bazoyebisa motu ke biso okomi na Maroc donc otala eza neti ndenge omonaka so otelemi na beach omona Congo Brazza omona bato bazoleka ya nde so okomi omona bato na shepa na Espagne nde bazoleka omoni so okomi na Turquie Grèce ka na sima na 10 minutes okomi donc so okomi déjà eseli dolala na kimia omoni poto bayebaka te il faut traverser mer s'il vous plaît, mer. Et mer ango bo traverser ango nini ndenge nini onga na lobaka na biloko apema. Quel risque au prix de la vie. Combien batiki milimo azali ta musu na économie na ya $3000 ezambongo ebele na Congo. Tu peux faire une affaire babanda na basan lelo bakoma musika mais mutu andimi asala sacrifice akangisi mbongo na ye o akosana oma mususu on est mieux servi que chez soi. Tu es dans ton pays okozwa ba risque ebele batiki milimo na banzela oyo ebele po anini sangwa musika. Les mystères de plusieurs sonorités bama solo tozoka na musika mbongo bozui succès et consort bato ebele bazoko ignorer bato ebele bazoyeba te que vérité eza o bayebisaka bango te. Ndeko na ngai nalobaki yango l'autre fois na répéter yango mutu akosa yo te so babetelaki yo lisolo bakosaki yo mbongo facile ezalaka te nayoka bato bazala lingala mo bato balingi mbongo facile mbongo facile ezalaka te mbongo facile ezalaka te
mbongo ya soki ya facile ezalaka te bongo ya free ya gratuité ezalaka te existaka te. En fait mokili bomona esalema na baprincipe na baloi oyo eya na eloko songolo ekokoma te to ekosalema te sans ke eleka na formule songolo. C'est comme ça que Dieu a établi. Et Satana nyonso Satana asalaka akopiaka Nzambe mais à mal. Yango boka bato mosusu babengaka Satana le singe de Dieu. Pourquoi? C'est que toyebi makako non musana eza kokopier le singe de Dieu. Makambo Nzambe asalaka Satana kopiaka. Sikoyo soki epa Nzambe ezalaka facile te. Epa na ye eloko nyonso Nzambe asala po moto azongo il faut peut-être payer prix. Et pas Satan ezalaka fois 10, fois 100 même fois 1000. Bato skonde ba yeba te. Pourquoi? Parce que aza risé. Risé lingelo bani mayele mabe. Aya na système ba je mutu na sema kolikolo. Aola kisayo rose. Mais aobombela yo ke na rose ba épine ezali. E tobola yo. Aola kisayo eloko mususu. Na lolenge mususu. Yo ozo oyeba te. Tango siko kende ocha mutu neta si azio na muta muna la ki so vrai face na ye malheureusement ko obima te. Elo mbonga facile ezalaka te na mokilio. Elo bat bazo yeba te. L'autre fois na pesa exemple na lobi omoni mutu o azui maladie ya mutu na virus ya VIH, mutu azui sida akomaka na molimo mo ya vengeance elataka ye. Souci na ye to souhait na ye to posa na ezala bato nyonso fo bakoma neti ye. Yango bomoni bato na bazala na mawa te. Akoboma, akobebisa, akoboma. En fait, sur 100%, 95%, ils sont comme ça. Moussousou au monde à l'église soit disant koya koluka lobiko. Mais malheureusement, akobebisa bato na kati église. To monango. Mutu so kasi ya baby ndeko nanga. Mutu so kasi ya baby. Souci na ezala bato nyonso babeba. Eza neti Satana. Satana ndenge azalaka na ayebi ke ye aosuka na moto. Amata kita kenda zonga. Yango bomoni souci na ezalaka. Sur mutu, surtout ennemi numéro 1 ezalaka mutu. Pour ça Satana ezalaka bato tout il faut bakota lifelo na ye. Yango moni asalaka tout ce qui a son pouvoir. Pona nini pour gagner kaka population, gagner mokili. Bokota ne na lifelo okeye morote. Apocalypse chapitre 12. Je crois na verset 12. Bible zoloba. Si réjouissez-vous. Babandi liboso na bitumba, babeti lisola bitumba o esalema na likolo. Et balobi boy. Si réjouissez-vous. Mais malheur à la terre. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable a ebike asuna ngongate. Azana kanda ya kosakana te. Azosala nyonso eza na pouvoir na ye. Po anini? Po entraîner bato nyonso na lifelo bakota na ye aokende ye moko te. Et ao multiplier ba stratégie na ndenge kosakana te bandeko mabe ezalaka nango. Mais marambo tomona lelo ekoma mususu. Et naomi tuna. Mais après enlèvement marambo nyango oleka na mokilio mais ça sera terriblement terrible. Po otozo mona oyo déjà esa nzoto malili. Bandeko natanga ilisolo ndeko mwasi. L'autre fois na introduisaki na lisolo ndeko mwasi. O azaki anonyme. Apesi témoignage na ye. Autotika biso akufaki. Pona ko épargner ba vie. Elle était issue d'une bonne famille. Na okata ngona mukuse. Mais na école akutana na moninga moko. Oya yebaki ka mwana lokola ye. Nzoka nazali mwana te moninga na si akomaki mama. Azalaka déjà mama mwasi ya mikolo ya batata. Mais mineur. C'est comme ça qu'elle est entraînée. Na moninga wana influença ki ye. Kande balobaka lilala kopola. Ebebisa malala malamu. Mauvaise compagnie. Et corrompra ba bonne mère.
ndeko mwasi oyo akoti na baje ya moninga na ye bakomi kobima na bato ya minene. Malheureusement c'était au prix de leur vie oyo bango bandeko koyeba te. Et jusqu'au point tokata na mukuse et tellement bazali na posa mbongo. We monde wana sosi okoti yango esili ye. So esili folu mbongo esili folu kasusu. Bake bandai na prostitution normale ekomi ke fo basimbela ngo kisi. Et na osimba kisi wana bana mike s'il vous plaît. Bana ya mike. Na kosimba kisi wana babande ko coucher voire même na bato maboma. Imaginez botala dégâts degré wana nyonso ka po ba tirer mibali ya mbongo vers bango. Bazo bimala ba butu kokene ola na ba esprit na cimetière. Po anini po bazo ba chance ba ngenge oto benga ngenge. Bazo kolia ba menstru ba makilo bimara basi ba règle na bango. Imaginez ya on a uta ko expliquer yo mbongo facile ezalaka te. Ba okosa yo ke awawa nde to mona na des fois na ba Facebook oka ba message ba magicien zobima. Et sans conséquences néfastes nanani nanana oye lelo ozumbongo lelo. Et il y a aussi des gens qui appellent. Batu babengaka bazali. Oui, ils appellent. Oye lelo ozumbongo lelo conséquences ezate lokuta baje. So ba pesi mbongo wana. Normalement c'était prévu émission lelo to sala on a ba image que nous puissions annexer les images. Bon. Et on a un petit souci, mais prochainement, par la grâce de Dieu, na surtout aux babilili. Il y a ba réalité, na ba conséquence à ba mambezo salema. Et sali ke bandeko oyo ba se retrouver na Braza. Ba ke robimana ba mboa. Ba ke sa la bestialité. Il y a ba mboa kutu za kutu likamba resamba te awa to moni bilile tamboli na ba réseaux sociaux. Comment ba na basi ba coucher ba mboa. Donc, terrible. Et ndeko mwasi azwaki maladie ya bamboa. Mutu, mais bakomi ko traiter ye na ba docteur ya bamboa. Et maladie azwaki ezaki incurable, non seulement ça, progression nango eza catastrophe. Donc na espace à ba jour. Nzoto baby ti ndeko akufi. Avant kufa asepelaki apesa lisolo na epa mutu ako partager yango na ba réseaux sociaux. C'est comme ça que message ekomeli biso et comme tozo sensibiliser ou encore tozo ko éduquer tozo ko aider bandeko et nanzela na batoli nanzela ba matea. C'est comme ça on s'est dit en tout cas to beta lisolo oyo pona ko sunga bandeko o balingi vi ambangu o balingi vi apprécier ba jeune fille. La vie est précieuse. Même les garçons, même les hommes, ils ont basi te même mingi bana basi parce que ba image to moni ya bato bazo sala bazo commettre je sais pas l'immoralité na ebité na benga ona kombo nini ba abomination eza bana basi to moni ya bana basi bien que mibali pe bazali bandeko tambola kama lembe okokoma yaya mbangwa nini course nanani ba o bazalaki lelo bazate to beta masolo bato mususu ba o pe tozo tanga lelo lobi bakozala te lobi vie esalema ndenge wana même succès o monaka succès ezalaka manda eyembi ata ndeko na biso odika bango alobi ata balobi ba renouveler mandat na santa mandat santa ezalaka te ezala la présidence ezala wapi ezala nani ezala même ba joueur au monde meilleur joueur du monde mais plus tard à Olemba Ronaldo yewana na sir na limita robeta soubal peut-être 2 ans ou 3 ans. Pourquoi? Parce que chaque chose a son temps. Ozo nyoko mapamba duku satana eloba ba kinois. Ozo ko se tourmenter pour rien. Tika tango na tango. Talela nzambe. Via mutana maboko na ye. Peut-être au son de ma voix. Au sali nyon se sengeli au sala. Mais ma amboye simba te persévère. Surtout sur yebi nzambe. Yeba que tu es dans la bonne voie.
persévère. Un jour, obimana tinel wana. Un jour, molili wana, omona ata étoile ya pambe ngengisa yo. Bato ebele tozo envier lelo. O babongi to bazui na ndenga malamu. Il vient de quelque part. Balala te balamu ikabwe bakomi bato. Nde to mona bango, nde to tanga bakomona bango, nde to appréciera bango, nde to betela bango mabongo, nde to sepelaka na bango. Bana ba histoire, ba kemba, balala pe banzala, balala pe libanda. Ta musi otika olala libanda te na vina. Ta musi olala nzala te. Na poto mutu nyonso alonga nzala. C'est vrai, la réalité est na poto, mais lipe mona nara. Mais il y a des gens en Afrique où on a même à 2 jours, à tchatama na monorote. Peut-être yo le cas na te. Yango moni et ana ba réalité mususu ba betelo lisolo au pangusi ma miso na malembe au teleme lobi naza bien. Tu n'es pas un cas spécial. Yo kanzanet que no yonde les chèques na batu nyonso bana mokili. Oh, même pas loin de là, rien. Moi t-shirt et mon anara, moi jean et mon anara. Moi ketch et mon anara, moi lip et mon anara. Paul oloba, si nous avons yarolia na yarolata, yarpona robomba bolumbu, cela nous suffit. Cela nous suffit parce que la nourriture, moussa na ouza ko alimenter nzoto. Soko liete ozama kasete, yarosa musala, mais soko zo mona moi lipa. Olati ata mo elamba e bomba bolumbu. On a besoin de griffité yaya. On a besoin de lamba cherté. Toute vie est vie. Na mokilo babola baza. Et barozalara toujours. Batombongo baza. En fait, c'est comme ça vie et salemandengwana. Mutu nyonso te aya na mokili o po koma soki nini, soki nani te. Ba classe nyonso est important. Ya ba pauvre, ya ba riche, modeste et consort. Nzamba kela mokili bongo. Okoza na bozue belete mais tu as la paix. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence, dit la Bible, car la richesse prend des ailes. Bozui, ebotara mapapu, yaya, ebotara mapapu, onyo kwa mapamba, ozozanga kimia pour rien. Yango na osenga na mutu moko, to na oloba na mutu moko, tu es sans Christ. C'est important ebaye. Oui, il faut ndimela Yesu na vino lokola mokonzi pe mobikisi. Yesu oloba lobi, je vous donne ma paix, mais je vous le donne non pas comme le monde donne. Wemi mwana nzambe ya solo, na oloba na mwana nzamba solo, akoza na mpiaka, akoza na problème, mais ezane loko e batela keza kimia. Les amis, to passa ba moment compliqué, hein? Difficile des fois. On a quoi peta musuna obeta lisoro na zote ya me webite, na olala nde nini. Mais la paix, kimia mokonzi, et au batele. En Bible zolo bana Philippiens, quand toute chose, faites connaître tous vos besoins à lui. Et lui qui prend soin de vous, après sabino kimia. Balobi teke, alors on ba millions zolo kana miniti wana, mais après so kimia. Donc ce qui veut dire, j'ai un problème, je le soumets entre les mains du Seigneur, et lui, en retour, il me donne la paix. Pourquoi? Parce que c'est la paix qui garde. So mutu ozangi kimia okomi agité, ne place bangambo yaka yango wana, parce que mutu mususu aoza na problème moko luka résoudre, ana makoki te. Makanisi komo tambola, akomo luka ba solution à tout prix. Ne place satan na pas ya ko proposer. Oyebi eloko nyonso ezala posa to besoin, to ematana na makanisi ya mutu. Nde eloko satan ya représenter parce que champ de bataille, ya combat spirituel ezala ba pensée. Vous voyez? Yesu a gêné à Okinzala. Satan a présenté biloko lia. Apise meno yo kanzala pamba biloko yango. Mais neti source ezaki ya bien te a pas melié. En fait c'est ça. Tant yo zo luka solution à problème moko, ou ezo tungiso, ou ezo leliso, ezo nyokola. On a besoin mbongo ya belé. Il faut ça likamo eza vraiment important. Na osandeni. Na ozo wapi. Kasi ne place Satan a yarate. Ba proposition e bandi. Sko soza na Yesu te okei omemami. Soza faible en esprit omemami. Déplace lelo ba mi lelo eze belé. Bande ko tomoni bana basi ba osangisa ba nzoto na bambwa. Esali somo esali pasi.
bakomelisa bambwa mabele. Basali ba video, na video moko bazoloba balobi batala ba brique ya bambongo, bazobwaka ba brique ya bambongo balobi nous ne travaillons pas même nous avons l'argent. C'est faux, archi faux. Elle travaille dur même, dur. Ya on a auteur oloba awa omoni mutu abeba aoya oyebiso te kenga na beba akoyebiso te ke moni mbongo pona zwango na sala mambu boy akoloba na yo te aoyebiso te kande yo enviaka ye aroula carrosse alataka bien akenda Dubai azongaka atekaka ye penza nde na l'autre fois vie na yo ya bogar envirana aza te onde mutu mo amela asukolaka miliki na miel. Oyebite na butu na minu aller à farata, excusez-moi. Oyebite aller à kaka na butu. Tu ne sais pas. A oyebiso te. Yo kanisa oyebiso o petit na omoni mbongo ozomona o na sala bino baba. Moi ba bien wana. Obi na zwango ndenge nini. A koloba na bino te, a oyebiso te. Quand yo envie ki wana a vie obi kenga pe njofu na komane tu a petit ko banga te simba. Mugo muso ke bo petit ndeza boye. Cop kando lo bananga na to ita musuku pa lo bate a vie mkomso gela le panaye ou bien mkomso bobeti tout ou bien à côté na ata masolo on s'est retrouvé aux a déjà la kati au sein l'autre okobimate obimate otikali libela olela munoko mboka malheureusement solution ezalate. Les amis, faisons très attention. Très attention. Onyo so ngenga keza palata teza wolote. Balobi, nous ne travaillons pas, mais nous avons l'argent. Nous sommes les préférés de Dieu. Nous vivons la manne. Lokuta, bakenda ba Dubai, wana bat baebi ke bake Dubai business. Nzo kande bakenda komelisa bambo mabele. J'ai vu des images plus horribles que ça. Lelo. Surtout biso do ça va me salon na réseaux sociaux. Les gens tellement des fois nous contactent. Na moni babiloko non. Je crois ezana batali pas mal ba émission na ba chaîne mususu tel que chez biso. Il y a une émission moi récemment, ils ont les et auto quota, je sais pas, 1-2 jours comme ça. Mutu afungoli munoko. Ah non, c'est pas vrai. Ah, bah on ça la toilette na munoko na ye. Histoire vraie. Pour batmusu bakantara yeno to raconta ba bêtise. Na koya ateka pona okosa bato. Pona zwa nini. Ka po ba pese $2000. Basa toilette na munoko na ye, basa kaka na munoko na ye. Ah, na olinga out même pas kolobelango. C'est tellement sale. Ah. Donc au fait, bolimbi sanga siko direct hein. Exacte que no ba sale on après ya ke récupérer. Non. Muto alinga sala toilette siko ye atie longi afungoli munoko ba sali toilette na munoko na ye. Et sopani tine longi mobimba siko il faut liango po ba pia embongo. Imagine mpe likolo ya mbongo bandeko, likolo ya mbongo bato baza prêt na nyonso, prêt à tout na nyonso. Quand je dis tant on ba nyonso sauf rien, sans exception. Kapo ba pia mbongo bandeko na otomona ba image mo horrible. Non, batindelinga vidéo moko toyoka na biso o azalaka na nguma na ndako. Toyoka nguma sanzaka mbongo. Toyebi ba biloko wana no, toyoka ba masolo ata tozaba bana mike, eza ba vérité existaka. Bandeko. Na yebi bato bazala na ba sirène na ndako. Memba liboso na mona, je sais pas. Mutu, mwana mobali. Azo coucher na nguma. Nguma oa munene, nyoka munene. Wana soki piton soki nini. Oui. Ao sangisa tala, bozoka ngona sango. Ozoka ngona sango. Vrai sens des mots. Hein? Rapport sexuel. Mais na nguma.
likolo mbetu. Ah. Wana nyonso mbongo. Nalobaki mbongo facile ezalaka te. Il est écrit, tu mangeras la cire de ton front. Et Satan aura même principe a imposé ngo batu na ye mais olia mbongo ngo natina. Au sali so makambo olinga te okoka ngo pete. C'est ça le diable. Malheureusement, batu ba préféraka ake na pas Satana ke ake pa Nzambe. Malheureusement, ba pekisaka muto ake na mute. Toyebi lisese wana un musicien à lobango mais aussi akei ba pekisaka ete. Pourquoi? Parce que si akei. Pourquoi? Parce que si azwami na mutambo. Pourquoi? Parce que asi azana kati. Yona no kete. Ta musoza déjà na ba projet wana. Ta musoza na makanisi wana. Yo kanisake soke simba kisi to soki ba ke connecté parce que ils ont échanger ba forme hein? Oui tant ba so to ba ko simba kisi ba baza toujours na image ka ya ndenge ya kala OK na ndako nganga mo na kata zamba tata mo parola ba bilo pembe na elongi ba ke basali au fait nyonso za ko simba kisi ezala ya forme mindele ezala o soki ya modèle nini o connexion nyonso za mbongo kisi. Même bato bakelesa baokelesa bango biliala ba nyonso eza mbongo kisi parce que bato bazo tinda bango babima na bambwa na bango baza bato ba mystique et tant bango baosala ke bosa couper na bambwa c'est pour utiliser vos étoiles vos chances et consorts pour bapesa bino mbongo. Donc au fait bref eza kisi ozo yokangai ozo landanga peut-être mambo esimba te ou peut-être rentabilité eza ndenge obando rendement pardon eza ndenge obando zelate. Omonika nakena nzela mokuse détrompe-toi omoni kuna pasi eza makasi koleka muto akosa ote mbongo oui c'est vrai ba opiao mais ba condition ba ko imposer pona mbongo ngwana ozala na ona kimia na ata mukolo moto ozala na kimia ozana kimia ata mukolo mote batu baloba ya Nzambe umelaka ya Satan ezala mbangu effectivement ya Satan ezala mbangu mais ko kanisa te parce que batu bakanisa so ake pa Satana ba pesi mbongo et sili ba passe sili les gens croient ça so ake kuna ba pesi o ya bande koluka ba pesi mbongo to ba foulier to ba sali bazonde c'est bon bazo ba ko sekana bomuna eza ba ko sekana moi na butu balala apongite na butu balala akimia te tala ndeko mwasi apesi témoignage alobi tozaki obligé na ba butu il faut to bimaka ba minuit 3 heures que là na ba esprit na cimetière s'il vous plaît cimetière eza place au sakanango siko oza obligé eza mobeko nganga babuka yango te mobeko nganga babuka yango te Nzamba za la dictateur te ayebisio sala soko moni ke olingi na yo te etalika yo etalika yo ba conséquences yo mto yeba. Au fait quand je dis conséquences par rapport à likambo ozaki nango besoin vous voyez un peu mais la vie continue normale na oza olemba na lali na sambeli te Nzamba ko batelanga na olamuka na kimia naza bien naza mwana Nzambe. Il nous aime d'un amour sans condition, un amour inconditionné, vous voyez, mais malheureusement de l'autre côté c'est pas le cas. So ba prière ba pesa ki to ba incantation faut ça la ba minuit so bosana ki to sala ki on to lali il y a des problèmes sérieux mususu kut okufa ba ko bomayo mais c'est pas le cas et pas na Nzambe. Donc kuno zo kanisa ke ozala facile ba opesa yo et puis après détrompe-toi ezala ndenge wana te na ebandeli to image ba opesa yo eza bongo yo mona ke no eza nango tant siko okota kuna nde ekoma ke no nga na yeba ite ezaki boye malheureusement aussi okoti kuna mobi mezate mobi mozate ebele ba okufa yana ndeko mwasi moko mobali alinga bala mobali azali na mbongo ebele aya ba chérie na ye partout par là par-ci par là et moi so na tellement alinga mobali wana bala azali kuna ngolu mobali ayebisi véritable lobi na ye na mbongo oui mais bambongo na ngai ya bambongo makambo to azala na chance balobaki na ye mais mutu aneka mutu mutu aneka mutu baokoma bien na cigarette ke ebomaka mais on melane quand même malgré ebomaka
Mobala lobi na ye, so lingi na balo na tio na ndako, voici les conditions à remplir. Et la sœur a accepté. Andimi. Tala, bande koto e bara vérité te. Ezaki nini, chaque minuit. Fallait tata na sala à toilette, na kata chambre bali a bango mibale. Yo lingi mbongo siko. Fokoka. Et ndeko mwasi akokaki lisusu te, heureusement pour elle. Azoki grâce à okutana musali na nzambe moko. Na nzela na ye. Ta musu yo zongulu wana te. Ta musu yo zongulu wana te. Parce que belé bakufa. Il y a des gens au bas se faisara ba imagination moko ke na signé avant yinda na omi bimela na oketubela, détrompe-toi. Satana aza malin. Tango yo zo kanisa ke otika nde place siko ya oboma yo. Malheureusement belé ba eba te. Ya nzambe umela na tina. Dieu n'a aucun intérêt. Ka sentiment wana pasi toza na besoin eloko anyonga yo to anyokola yo po yazwa nini, parce que nzamba akoka na nyonso. Oyo yembi ata frère Patrice, Abraham akosa ete ba mtumso aoya akosa kayo promesse eza na temps nango il faut s'accomplir. To pe prophétie si vous voulez. Et temps ya attente ezalaka moment o nzambe alunga a préparer mutu pona lipamboli o mutu fozwa. Bible zoloba nature et enseignera binote. Est-ce que maman, papa, yo kolo na nguba lelo bukango lelo? Ezalaka te. Eza processus mobimba. So loni ekoti na sama bele, il faut epola, pour germer. So epolite ko germer te. Il faut bambule beta, il faut ba moye bima. Pour ça la ke ebima. Et puis tant ebima, il faut ekola, ekomela, ekoma na étape o ba robuka ngo ba liango. Exactement c'est ce qui s'est fait. Il faut nzamba préparer yo. Il faut nzamba former yo. Il faut nzambe a briser yo. Il faut nzambe a longola parce que tant on connaît ezo bota. Ya ba herbe musu ebota ba pembeni oyo ko ya roboma to ko ya ko étouffer. Faut longolango pour nini pour eloko ane kola malamu. Et également il y a des choses en nous on nzamba zwaka temps ya koluka kolongola ya kotaye biso on peut sa biso forme enfin que les pambola no jouir nango nzamba linga perte te wana eta o lelo so ba peso libala o perdre libala wana wana eta o lelo so ba pesi mbongo o simba mbongo wana te o sana ngo eloko te e nzamba lingi perte wana te alinga préparer yo pona lipamboli ozo o abongiselo mais malheureusement muto alingi ndengo wana te muto alingi lelo yango moni bato ba simba ba touche bato bazo kufa. Bien aimé kozana nzambe leki nyonso okozana ngote menzamba osala d'une manière ou d'une autre pour survivre. Nalinga passage o ezoloba soto tangi ozala malamu na psaume 33. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, les arrache au danger, afin de faire vivre, survivre, je sais pas, vivre, survivre, leur âme pendant la famine. Qu'est-ce que cela veut dire? Nzamba veyaka na ba oya ye. Abatela abango. En sorte que soki mabeye topé réalité moko problème pasi maladi nzala kufa kozanga moko soki eye malgré situation wana ba oya ye ba o nzambe ba survivre. Batu balobaka ta mane si eleki. En fait, mutu wana façon na ya concevoir mamba nzambe, nzambe, makamba nzambe, tout ce que vous voulez. Naebi batu balingami kolobake non?
Tant man ici les cas. Nous ne pouvons plus. Non, c'est archi faux. Man veut simplement dire miracle. Archi faux. Man continue à kokoya na vie à bana nzambe. Bao bana nzambe. En fait, déjà, man ne bando tomber quand? Man ne bando koya parce que Israël a na désert, n'est-ce pas? Na désert au sa la wapi. Na désert au lone la wapi. Na désert au bouke la wapi. De même na vie na biso, to passera ba désert. To vivra ba moment difficile. Oyo ke ozoyeba to obandela wapi, ozoyeba te osala nini, ozoyeba te okende wapi, ozoyeba te. Et Dieu se manifeste. Nzamba se manifestaka. Malheureusement mutu aneka mutu. L'homme est ingrat. Il tala miracle Israël a mona na désert. Mais malgré ça, a boaki sa nzambe. Mutu aka mutu. Bandeko soko zana nzambe. Otambola na ye. Ato na pasi. Tu vas vivre les miracles. Tu vas vivre les miracles. D'une manière ou d'une autre. Malheureusement, mutu abosanaka. Bien aimé, moi je me rappelle, na mboko bapesa mokanda 2 ans. Ezaki na 2003. Voilà. Fallait pas renouveler mokanda. Mokanda expira qui je crois na 2000 fin 2005 hein. Et là moi bongo. Et pendant que la banda zela ba renouveler mokanda, c'était vraiment difficile parce que oko clémer bénéfice. On a droit à bénéfice. En fait, c'était compliqué. À moins que vous en la lettre, moi, vraiment, à ma casse avocat, a commis au baron, m'a accepté. En fait, vraiment, tu es limité na bama ambwebele. Na se retrouva qui tant au auto et fumami sika. Na sa na restaurant mon na auto spur. Na ebite so ezalaka certainement ezaka. Et ton di sa bato grave. Ata ba restaurant musu bato bazate wana bato bazalaka ti libanda kiu. Parce que spécialisation na bango, je sais pas spécialité na bango ezaki mingi ba grille hein. Bango batumba ba biloko. Na salaka 3 mois ba bengana na musala na neti mbwa. Comme nazali na contraté et choix ezaki te et tellement restaurant ekotsa mbongo. Mbongo wala bando edenga na futa room. Na no futa la room. Quand s'il est katainga mbongo o bakisaka ana tout ça parce que fallait ba mona mukanda oyo pesanga ba droit ya maamnyo ya mboko na bénéfice te musala na ndo kende bandeko ba bengani ngai na futa chambre ndeni ah nzambe tala so tambola na nzambe wana histoire te te c'est que yo penzako na ebité. Les amis, j'étais rentré à la maison toute triste. Ma ami souhaite tambolanga. Il y avait ma grande sœur, cousine, Naramoro Wutaki, Afrique Sika, en France, Sikoyo, a commis la kepananga. A to ko magiste quelques jours. O banana o betele li solo ndeni ni kende zabwe. Nga musala bando sa les simbité, j'ai gardé secret. Ba bengani nga na musala lelo. Ah, nzamba bien. Na beti li solo te. Nazongi na ndaku mawa na otu na nzambe na osa nini. J'avais moins de 20 ans. Nazali mwana mukie. Navandi boye, navandi na ndaku. Le lendemain, na batongo. Les amis, tala nzamba salaka. Tant na olobake, ta man elekate, nde bato balobaka, man ti lelo kweyaka. En fait, la manne tombée dans le désert. Tant Israël a se retrouvé à côté de la terre promise, man est cessé. Parce que il y a une possibilité maintenant, balona, babouka. Vous voyez? Donc, il y a des fois, nous passons des moments compliqués, difficiles, très durs dans la vie. Et, oh, ok, secours est à la raté. Nzambe ka ande muto a intervenaka. Bande oba bengani nga na musala lelo. Naomi tu na nzambe na osa ndenge nini. Parce que nana mobali te.
ngako na yibaka te nasala makambo mabe te vie mabe te nga nayebi ka nzambe nga elo mosusu ta par kosambela nga nakendaka eglize na mosala na place mosusu nakendaka te sikoyo na kosuka wapi nzambe olingo tyanga wapi oyo elobaka ta bakino nzambe olingo tyanga wapi babengani nga na mosala lelo le lendemain na batongo je pas compris cousine nanga mo abenganga abengi nga nayambi telefone boye alo abisingo oza wapi nabisi na ndako alobi yaka sikoyo na mosala biso mwasi mo abanda kosala awa aoya su te pendant un temps oya te parce que so pa beli soki nini baoluka mutu alimedia donc na minute soki oza na ndako to so yaka mbango ka siko obanda mosala vous pouvez imaginer babengani nga mosala lelo na beti lisolo te naomituna na obandela wapi et le lendemain on m'appelle bayebisanga naki banda mosala na beteli bino ke nazali na mokanda te parce que fallait na sukola te jour wana bandeko tala nzambe nalata bilamba mbango na bimi na kei na bandi mosala na kesala bandeko na mokanda te mosala na kesala bandeko na compte bancaire te na mboka mondele et puis eza mosala te ba misala biso ba africain to mosala congolais moko ba futo na cop ou bien olekana na ndenga système rien monde compagnie ya mondele ezaki crèche ya mondele s'il vous plaît kuna makambo nyonso droiture légale ekomi na temps un paiement donc mikanda ngo kutu batuna pe te bakontrola te ekomi na temps un paiement bafuta na chèque bafuta na chèque ngana na compte bancaire te nzambe baye na chèque nanga bacheka initio ya premier nom ya first name et puis batie last name pe na last name sikoyo ntango baye nango cousine nanga yebisi bango non te nga mona ke na yebisi bango non non c'était ma cousine parce que ya banda kosala wana déjà azali déjà ancien na bi non soki bokoki kotia na place ya p oyo botia f botia juste f parce que le temps ameka ko résoudre citation ya banque na ye et tout ça badiskita te balobe eloko te bakendaka changer chèque s'il vous plaît ya mondele donc au fait na banda ko utiliser compte ya leki nanga oto zaine ba last name moko au fait so na pesi témoignage oyo mpona kolakisa bana nzambe ke nzambe asinteresaka na totalité ya moto yeso ote ya liloba nzambe bato base retrouve nzala akoki refule bango ka ndenge bapierre balobaki no borefule bango bakende kolia na bandako na bango abi non c'est méchant quand même bato bayoki liloba nzambe balembi bazongisa bango na bandako te il faut pesa bango bilo kolia biso toaka na mapa moke ok bopesa yango abeti prière po anika po bato balia en fait Dieu s'intéresse à la totalité de l'homme mutu bato limitaka nzambe azwaka soin ntango baolobaka c'est un père responsable azwaka soin ya bana na ye sauf que eloko na eloko ezalaka na ngonga na yango problème to nango lelo avec les chrétiens chrétiens balingi évangile ya hamburger asombi atie na micro-ondes 1 minute à chauffer allié non vie ezalaka bitumba vie ezalaka combat eza principe eza bongo kotikala bongo même de l'autre côté bato bazokende baokanisaka kuna nde eza facile malheureusement c'est plus dire eza kutu pasi koleka 10 000 fois pasi koleka ekati na bonzambe makomi ezoloba na livre ya proverbe bien aimé tozochite mieux vaut un morceau de pain sec dans la paix que de viande engraissée na kozanga kimia tala lia lipa kokauka melama elala pongi ke bapeso bangombe na soki banini baso na kozanga kimia tala yana bato bozo konvia na msu balala pongi te na butu alala pongi te na beza na mwana mwasi mo abala muto mbongo me na butu ana droit olala na chambre mona mobali nete mabali à quoi bon richesse en mosana ngoni bato bakanisa de l'autre côté okune eumelaka te effectivement eumelaka te mais kokanisa te ndenge oumela te wana eokito na mongongo bosana yana passé mo apesa témoignage akena osala délivrance ya ndeko moko
akenda kozwa mboko luka mbongo na banzela wana atonga mama na villa flat soki nini nayebi te ndako likolo mais bizarrement alala na ndako yango te condition bapesa ye yango wana vous pouvez imaginer yeso ebutu eyindi alala na cercueil afungoli cercueil akoti alali pendant que baninga mususu balali na bambetu na ndako oyo obetela tolo wana siko musala bomengo yango nitala bomoni satana azalaka mutu anko ya kosakana te e alingaka mutu te pourquoi parce que pona ye mutu être humain ndenge ozana ndenge na zato zala bambanda na ye parce que tant ya bebisi musala oya banda kosala c'était l'adoration ba précipité et nzambe tant akeli mutu c'était pour que Dieu puisse tirer gloire et mutu falaki akoma ko adorer nzambe nde ya mona net que no ba ko remplacer ngai donc alingaka ngana yo alingaka biso te nde bisika batu bamona bisika bakende yango wana satana zana master te omona mukilo so mutu mo asala ba bolamu ata ozano mabe mais so kanisi bolamu wana c'est pas le cap chez lui là et pas na ezala bongo te pourquoi parce qu'ayebi ke na vivant adversaire nanga yo ke kuno keluka mbongo okeluka ngenge tout ce que vous voulez mais ya yebi ke o azala adversaire nanga akosali so banko ya kosakana te akotielo ba piège kapo kweya et aoseko na suka ndelo batu bayeba te ndelo batu bayeba te ya nzambe umela na tina omoni madesu pona olambango ebela esala bien osepela olia oke lengie et contribuer na santé ezala procédure munene mulai même fufu ozomona imaginez soki semoule ezalaka mutu poussière wana so ezalaka mutu batokisi mai batie na kati babaloli atoki ogangati. En fait, c'est ça. Eza ba loi ya nature. Eza ba mamususu nzamba kelango bongo etika la bongo automatisme ezalaka te. Elo bat ba yebite ba comprendre te ba ignorera des fois. Madesu suppose la madesu, il faut etoka. Eza ba madesu sala désert voire même plus na moto. Ate ezala lengi na rolia. Na place à désert de temps so au lambiango 30 minutes okolia ngote. Okolia ngote pourquoi parce que et ici procédure te so tchemunga te et simba te en fait babilo kwana nyonso ba ingrédients tout il faut et ocha il faut et lamba manata nango esengeli pona nini po muto ali asepela nango et puis contribuer à la santé au cas contraire et simba te et sa constipation et kopeso food poisoning or food poisoning et bomaka vous voyez un peu. Donc, ena batu baluka, nzambe sala lelo. Tu risques ya okuta na ba problème sérieux au kufi peka ko kufi. Ka po ani pose wi lipamboli na moment où esengela kite. Et Dieu ne veut pas ça. Mais malheureusement bat balingi bongote. Balingi bazwa lelo. Abonga lelo. Akoma mutu munene lelo. Asomba mutuka lelo. Asomba avion lelo. Akoma batanga kombo na lelo. Amata lelo mais finalement siko yo lingo bonga, yo lingo zwa, yo lingo koma. Mais procédure to pe processus esengeli olanda po okoma, to obonga, to ozo olingi angote mais finalement. To na ba problème sérieux. Yango bomoni bat bazo ko envier et bazo kende kuna bisika ba ko mone ko ngela. Malheureusement mamba ekuta na kuna ma mususu. Est-ce que boyeba ke même ko simba kisi o dépendant en étoile? Est-ce que bat bayeba ngo? Bat belé ba yebi angote? Tango yo ke simba kisi ya mbongo so za netola mbongo to zo mbongo te batu bayeba rango te yango bomona batu ebele bakenda mbala moko pesi retour abeli boma to akufi pourquoi azali netola ngo te boyeba te voilà confie-toi à l'Éternel dit la Bible nzamba linga batela yo na mwangolo muke o asala yo ozala heureux tu n'as pas besoin de millions pour la heureux non. Tu n'as pas besoin de millions pour la errer. Malheureusement, votre baye baraté. Na otolanda témoignage moko. Maman moko. En fait, mosel nanza me mo sa témoignage ya camerounaise. Parmi bato ba fidèle na ye bato ba assemble na bango ba landara ye consort. Bref, ngonga la biso Cécilie. To kata na mukuse. Maman mo abenga na ba
Boutou makasi, ce qui 1h du matin, ce qui 3h du matin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Balali Nambetu, a surtout qui a un bébé à 23 mois. A surtout qui a la mukabo akuti mobali na ye. Donc papa ya mwana o ezate que papa muso papa ya mwana o mwana ya mwasi, s'il vous plaît. Mobali azoko zwa nzoto na ya mibala okotsa na munoko mwana wana. Mais mama azala mbeto. Yo oloba nini? Posa mwamba. Mais moi si naza wana non. Voyez, babo mengo bat bazoki ne koluka à tout prix. Mobali a commissionnaire. Et récemment bana ko yebisa mwasi ke kalate na ko ma PDG. Ki PDG yango wana. Asala ba pratique bizarre na ndako. Je compte continuer le solo prochainement. Sonzamba sungi bande ko to ko mo chité to komi na biso na suka. Et en fait, c'est un sujet vaste. Hein? C'est un sujet vaste. Mutu mwana na aboti azoko abuser pour anine parce que y a ba condition. Na rochite na oloba boy et je crois prochainement tant na ozonga na obandela wana. Ba sex step nyonso tozomona na ba réseaux sociaux ka lelo yindi songolo musicien songolo pasteur songolo. Vous croyez quoi? Bato ba okanisa nini ta bomona babiloko wana bato ba okanisa nini pona oka bato ebele nzamba obimisa misala na bango libanda. Qu'est-ce que Dieu a à voir? Intérêt nzambe ya nini de bazala déjà bato misala nini ngo ya obimisa libanda. En fait eza ba condition o bazoko imposer bango na monde wana bato ebele bazo ebate. Muto asali ba pratique ya bien te. Ami filmer ye moko ezate ke ba filmer ye en cachette. C'est vrai misusu peut-être ba osa ba vanti ba osa la ba vanti, oui d'accord. Mais neti lisolo na obeta ya muto obima na nyoka. To bana basi to uti komona na ba réseaux sociaux. Ba osangisa ba nzoto na ba nyoka na ba mbwana soki ba nini to moni yango. Na filmer bango. Ka ba bat na bango bando sa ba mamu na bango wana. Bango mo bat ba filmer et ba ebisi bango. Non, il faut balancer yango. Pourquoi? Parce qu'il faut batu ba mona. Ndenge batu bazo mona ngo satana bongo. Ako imposer ba mambo ko sambwisa yo. Ou ko siliso dignité. Nde place yo kozola ba ngenge. To yebi ba musicien ezala ba musicien va bimisa album fa sa scandale. Yo yebi yango te. Ezala ya mokili. Ezala ya mokili. Lisolo je ne te lâcherai pas to yebi te. Ezamba liboso te. Bato ba yebi bango bazala na bango balanda ba non ya azala bongo bango mo bazo témoigner non ya avant bimise loko il faut scandale à sex step et salema. Ba scandale oto omona lelo. O katata mukolo. Ya na ministre moko plus ou moins 3 ans passé na Congo tata mukolo. Liboso a caméra. A se masturber ye moko ye na ye. Bolo banina panzi vidéo na ye. Neza ye moko et à jouir pe. Ya ba vidéo to mona ngo. Intérêt ni. Et ça ben position. Ba âme faible, to pe ba esprit faible. Tant bo ta la biloko wana. Et ça na ba impact et ba on ba bénéficier. Et ça ben position. Ya ba biloko bazo tinda bango basala. C'est ça le diable. Nde biloko bat balingi yango wana, ne mbongo bat balingi yango wana. Bokende ozwa, bokende koluka. Bokende kuna. En fait, c'est ça, on va vous faire des choses horribles, abominables. Parce que lisumu nde mute kabola moto na nzambe. Et na ba masumu il y a degré et degré. C'est vrai lisumu munene zate ya mukeze la te, mais na ba domaine masumu il y a degré et degré. Il y a de ces abominations là et ko tchao tellement musika na nzambe ke compliqué. Voyez un peu. Bande repona lelo to suki a. Abonnez-vous sur MDGD TV. Mafuta Asika. Bon soutenir Bisso. Bon sponsoriser Bisso. On a besoin de partenaires. Le Seigneur vous bénira. To comme na Bisso na suka pona lelo.
tozo continuer na sujet oyo. Tolobeli sur mbongo. O bat boge luka tout prix. Et prochainement, to continuer. On va parler les mystères de plusieurs sonorités. Bamakelelo toyokara, gloire, mbongo, succès, réussite, tout ce que vous voulez. Mystère nini bomba minasima. Les gens vivent mais la vérité te. Yaba maambo bango ba omona bazo yoka bazo sepela nango balingi ba koma bazwa et consort. Que le Seigneur vous bénisse. Ezalaki toli katina bonzambe avec la grande dame, l'apôtre des gentils. Nalingi bino mingi. Quant à moi, je vous revois prochainement. Nzambe apambo la bino na kombo na Yesu, merci.